Nabi ya solo. Oyebi na fanda na fondation Pisha. Masuli kati masuli na fanda na fondation na Joël Boyo kande la loba na banzamba obunde la ngai. La loba Maman Denise za bénédiction na nga. Zamba obunde la nga kati masuli nzamba bundeli ngai. Na baiba obenga na bino. Bomoni bosambwisi mama. Na kende na pasi na motema Pisha faya yebi. So na zonga kishasa na bina na visa na nga 3 ans. Nde ba foot ne na okene na nga fondation ne pe na komi na nga bien boye. Et déséquilibre ngai. Et déséquilibre ngai no quoi de déséquilibre ngai kati masuli. Et déséquilibre menga na Belgique ba pesi ngai na attaquer yo. S'il te plaît, paye ça en papier. Ba pesi ngai yo kati masuli na attaquer ba pesi ngai vi na yo. Na boy ko attaquer pour na boya Maman Denise. Na tola kala bitsa pa obundela ngai. Mais oyebe no ko sala ngai na fondation. Oh là là. Pitié. Nalobali kamwana na pasi na motema. Mbongwana ne badale sabana ngaka muke ngala badazwa. Mais kati masuli okombata kati mama bengani ngai. Na sala elote. So na zonga Kishasa quelque part na zonga na bina na mbongo na nga bafuta nga na fondation na samusana ndepe na epoto na sobi babilamba na nga Pisha na bina oke obana musana nga bien na sana nga pona mboka. So na nga besoin na ya fallait za na concert na ofuta na nga ticket na ye na okangisa mbongo na mama Pisha Pisha bavantsanga boye na salle de réunion ba olobana makam na yebi te na se défendre na okokate Pisha na miyoka mawa na bimo emotion na salie nini meta na telemi na bikaka masuli nzamba obundela nga nzamba mabana bitike nzamba obundela ngai. Est-ce que na audio na oki place Maman Denise a fingi congolais? Oki place Maman Denise ba maman congolaise ba salité to ba boy. Oki place Maman Denise bimboko na linga ngote on la traite de rwandaise. Oki ango. Oki place Maman Denise a fingi ba na mibali. Même pas. Oki te place comprendre que ça tricage. Maman na pesanga musalo ebaka. A pesanga musala na fondation. Fondation ni akio. Ma fondation Maman Denise a pesanga musala. Maman pesa ba tumbongo boete. Maman pesa musala. Maman pesa nga biloko yebi ko ba kende pa kati masuli alukelo place na fondation ba descente oyaka osaka banalise na yo. Menga ba combattant na ba congolais. Ba bengana ba sala to ba bengana nga ba kosela makaka ba kati masuli wana ba yokana na attaché de presse ya fondation ba kosela nga makamna uta poto ba bengana nga na likambo na yebi mutu te makolo te ona pesi na bengi Maman Denise na benge mama wana ok nga na opesa na nga exemple ya na saka mission na lobaka nga bi mama moko ya mama ya mboka o ya munene apesa nga mbongo apesa nga abingati na nga Dubai na otanga kom bango bakie koloba na lobana mama ok ezala mama ya kimbangiste mwasi ya pasteur ya kimbangiste mutamemanga kuna nana boduga mutaliboso abenga nga pesa nga $3000 abakati na nga Dubai na boya pesa nga 3000 nazwa mbongo mane pa nana boduga témoin na nga. Mais balobaki nga na loba na mama na opanza sang mama pesi nga mbongo mama pesa nga mbongo te mama pia nga musala balongoli nga musala masuli kati masuli motema mabeka na miette yazo voyage kati azor ba million te mieto nga kama poussière kama mama na pesa ngai na futela ana classe na futela bana na nga classe na lesa ba orphelin mama na yokela nga mawa Maman Denise yokela nga babi mobali na kufa poussière wana zakle ba masuli basi balingela nga bul ba benga na ngai mama okende tamsu na beach amoni ngata na maniki nga aya musala wapi muto ba chaki encadrer ngai na ba kombo na yo na muto ba chaki encadrer alingi ata ko sentir ngata lokwa pe mama zara na elikolo oyeba ndeni amona kake no na yaka tso mama mokomisani babia omela ba drogue na yazo panzo sango kuna yo kabeli mbongo ebele ozomona mabebi ne bosa bat na mboka wana mais lelo ka muto ngo bosambwisi ye kabino nzamba limbisa bino Maman Denise apesa batu mbongo te apesa batu musala abongisi batu ebele ko pesa batu ba misala azamuta caméra te mwasi wana nga mama pesa nga musa to kenda conférence 2 jours deuxième jour na kenda pemena mama sola nanga lokwa yebinga abi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi nga mama donne pesa nga musa la na fondation abi va voir Kati Masuli mama ya mboka na biso abi misa ta bomba ata
$100,000 apesanga te bapesa ngai ko alakisanga kopeshe salaire wana ya esunganga na modèle moko ezalaka te pisha tumona na internet tana kote ya changer bapesanga mbongo te musala pisha salaire wana esunganga pisha na changer ndako na mwa salaire na ngana na bandai kozwa wana stabilité bana changer ni to c'est aussi appartement ya ofanda to longo place na ofanda na ndako mai na zu place ya ofanda bien na komi ko vivre bien mekati masuli ya bundi sanga ti babenga na ngai ti babenga na pisha quand na uti poto babenga ninga na fondation na zangi ici et pas fallait que zongi ya. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel pelo lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa minere pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois té awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Morosa na besoin koutanite. Tant au fan di bapiona te à Romela. Bapiona livre aux otanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kuta. Ba salaka batu ndenge nini. Osco! Azelinga mikanwe tamboyo malobina kobonga te tamboyo wapio olapanda yoloba okotikanga te olapanda yoloba okotikanga te nalelie tamboyo nalelie tamboyo bakongole balelie tamboyo. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali o pesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Ela nyozo la saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Nga na zana mutu na tindaka global
Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée Papa na lié ça bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi yé Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime. Ba fret ya avion ya tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango. Vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Soirée spéciale Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025 à partir de 20h. Buffet à volonté et musique live avec le groupe Par rapport à Par rapport. Restaurant chez Franck Poutou, l'entrée seule 25 €, en couple 40 €, 68 rue Émile Zola, 95 870 Beson. Restaurant Franck Poutou, restaurant FM. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au fond moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino d'information, Nathan réel. Voilà, pour commencer déjà cette émission, donc je vois directement derrière la caméra, je suis accompagné de Grace Kazu, le meilleur réalisateur jeune. Aujourd'hui, je reçois pour vous encore une fois de plus la grande dame Manique de John, la reine de l'internet. On va essayer de parler, on va essayer de discuter parce que ba bengi biso de partout, ba tout ba sepe la ka mingi tang na yambaka Manique de John. Oyo ba monaka vraiment niveau ya intelligence na ye nenga solo laka, surtout yangwana ba fan ba recommander toujours yangwana pour na kosala plaisir na Chikito Papa Paradis, Diri Pierre et Marie Kyria comme la ville restaurant Paradis secret, et pourquoi pas na ville na biso Franck Poutou. Et donc 65 rue Émile Zola à Beson ou à Bongisi déjà soirée buffet à volonté encore une fois. Donc wani kozala mokolo ya Saint-Valentin, donc bisonyo so vendredi au tozala chez Franck Poutou. Donc voilà na Beson wana tokende kuna ko fêter, donc babi papa bimisa mama bimisa père, donc ba mourir so tokutana kuna mec na mef beaucoup dans kuna pas Franck Poutou et Zalaka Kitoko Mingi, Patrick Malovengi, Global Express, 25 rue Léon, et pourquoi pas na Paul Mwamba. Voilà, pour ne pas beaucoup monopoliser déjà ma parole, je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir à Manique de John. Bonsoir, bonjour Pichakimo. Je profite pour dire merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Et puis j'ai dit bonjour à tous les abonnés des Manique de John Tokos officiels et les abonnés des Image Pro TV. Et bonsoir encore à toi aussi Picha, si je peux te tutoyer. Je m'aimerais dire Nabana Nyos et SFC 5 ans et Radio Parole Vie mercredi déjà tozalana to fêté na Kinshasa. On va faire des émissions to pesi ba témoignage. Donc biso oyo tozali bana ya Radio Parole Vie, bana ya héritier Bisiamo. Donc ngai sans Radio Parole Vie ni na moni ba merveille nzambe te. Nadar Joker que je salue mtatine langa prière à liboso, exhortation à liboso. Non picha na moni merveille nzambe kana téléphone en ligne.
parce que papa Herbie to fa une chasse na monnaie boité to solaka na téléphone na sala na chaque action de grâce dim na tout na téléphone. Donc radio parole vient d'église nanga. Voilà en tout cas staff Mobimba, équipe Mobimba intercession to mozarana papa Blanchard Charles de Feu maman Karine Sakou to zakana papa Junior Kungenga papa Prince Mavuba papa héritier Bissiamuna papa na frère Napsua Betara musique. Félicitations, que le Saint-Esprit vous utilise encore puissamment pour nous autres de maniquer. Oh, tu en as besoin, tout le monde tu en as besoin sous ce miracle et ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa Herbert Batomélanjake na mungwate na mafutate. Asailinga déjà ba miracle belé alongolinga na toxicomanie na kubaka nzambe mokonoti comme la drogue nzambe na ebelo kono pesa ote na lunet car na radio parole vie na exhortation na biso ezaka du mardi au vendredi samedi prière ya yomoko na internat na biso prière ya famille au papa Herbert Lobaka celui qui ne prie pas pour sa famille est plus mauvais qu'un incrédule. La Bible le dit. Voilà, donc prière internat, faisait prière et la famille. Donc chaque lundi, tu sembles la pour la famille. Na babinemi, na biso, tu sembles la pour la famille. T'as la pena initiative en donc félicitations vraiment pour la bonne cause. Bon voilà pour Nambo. Donc en tout cas le représentant de l'église CFC papa de la foi, merci vraiment na moi na oyo oboti na kombo ya héritier Bissiamo oyo le lobiso wa manike ba limite katani ba singa e katani ba hotel e kwei ba etumbelo ya famille na tumba na nyata bango bandima iteke na okoma na komi radio parole vie pesa kimia na libota na nga radio parole vie pesa nga mobali radio parole vie longolinga na addiction radio parole vie 5 ans na dar joker merci beaucoup penza yo muto tindela nga exhortation ya liboso na téléphone nzamba pambola yo na radio parole vie Davis na biso ezali Jésus-Christ de Nazareth. To mélangeake ne lo teka na ainsi dit. Voilà. Et puis on a profité pour le 14 février. Le 14 février. To zalawana na Maison na pa ya Franck Poutou restaurant FM. Ne c'est biso toi na salon FM et c'est quoi ça la jolibilité et pas Epio. Voilà, 31 rue 35 boulevard Anatole France. Voilà, Tozalaka Awa. Donc, Kuna ezali na Baison. Na Baison et pas ya Franck Poutou. Dans la zone, Diesola, 31 rue Marcadet. Global Express, Patrick Maloa Vengi. Babi Makamba sûr. Jonathan Kadimamou na ba maman. Épée Kalaté, épée à Prince Babia, le fils de King, le fils de roi. Avec 3 chansons ezako bima ba wesh bozela moyembi ayembi donc on tient ba commentaire bete non zelaka et voilà tozali vraiment je suis vraiment dans la joie parce que 5 ans à radio parole vie et salingai très bien pour babi prière sans biano et anatina si ko ngayo naza biano ya radio parole vie nga pas na réponse ya radio parole vie ngayeyo alongolanga kobanga kumama papa Yahweh kumama papa parole vie kisi ya soni kumama papa akwesi ma service nanga azong singa jeune fille au papa Tom Salobaka les enfants se fatiguent les grands les grands se fatiguent, les enfants se fatiguent, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est donne la force et se rajeunir. En tout cas, merci à Bassal Nyonso en particulier, merci à Papa de la foi pour yende. Kolo CFC, l'église CFC, na PCP pasteur Nyonso, chantre Nyonso de l'Éternel. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci. Moi aussi, j'en profite à saluer l'homme de Dieu, prophète Messi Mbala, et mon église Cité des Aigles, Cité Aigle à Fimbala aussi. Voilà, mais Manik de John, vraiment, le loné au lobby, aux adits toxicomanes. Menza Bassali, déjà, ils ont témoignage vivant en plus. Nabanda komona. Picha, somme tapé c'est le moins drogue abomio. Et puis dans la toxicomanie, ezaka na ba élu mutu ba kuna. Ba na nzambe ya solo. Oba ne pakolami, diable kangi bango. Oba entrer sans sortie. So kangi ka porte total na sima porte
nzela porte eza soute donc okoti na kati ya monde moko oyo mais na yoka ba tango na ota la téléphone na ota ba mindelo ba sosa ba témoignage surtout ba Dieu m'a soutenu, Dieu m'a restauré na longona na bana ko lobeza lokuta o ba lo ba benga ngo kiabi boira lelo oyo ata ba lobi e wuti wa pipi chevani na osimba te yamba ba eloko nyonso eza na addiction même biloko eza na addiction ne to sala argent et prière ce que lobi oliate tango bika ke no eloko no jeune no sala ngona cause moko o sala ngote poto nyonso eza addiction même bolingo pesa addiction tout tozana addiction nyonso mais dans la vie linga ozane na addiction ya parole de Dieu ozana dépendre na Yesu neti biso o nga parole de Dieu longo linga na banola na esprit na ngi banola na sépulcre. Une tête bien faite. Nga penza les fous de Gadara. Nga penza la folle de Gadara. Yesu aleka na nzela na nga na nzela ya radio parole vie. Amen. Alobi na ngai ituni menda ya manike na po abenga nga na kombo na nga. Me batinyo sozo benga nga toko. Me ya benga nga na kombo na nga. Neti abenga ka Lilith, abenga Marie de Magdala. Lilith a tout naïe. Comment tu connais mon nom? Alobi, je te connaissais depuis que tu étais encore informe dans le ventre de ta mère. C'est ça, c'est Jésus là. Nazara ne 50 ans na loba aboye. Parce que je sais, na ebi place na outi. Nga manike na ebi place na outi. Tant na bano samba na radio parole, visini ya liboso nzamba la kisanga na kanga photo na mama nyake. Na kanga photo na maman Denise. Na dit ça papa bi na moni abi yangwana c'est la grandeur. Et a facilité ko tele ma peme na moi sur no kanga photo ya la Kenny de ville Mbappé. Nzambe na mawa. Muto aso combattre moi si wana akuta na nzambe na ngai. Nzambe ya longola ngai na kiboba akomisinga leo na Paris. Combien de bat bakufi? Pisha combien de bat bakufi? So na mina tangi bat bakufi na ça fait pitié, voilà, témoignage vivant, Tiango, vraiment, au Bomoni Mouto, Boyeba, qui la transformation, le lotal, la Manique de John, admirer la beauté. Merci pour l'œuvre de la croix. Aïe. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour na pema, na otala na nubana, sota Nathalie Bolingo ya Nzambe, na bana ya toko. Nga mona tala na banzambe ngolu opesinga bana ya malamu boy Nathalie mobali famille auta Nathalie mobali nanga te nabite Zambalinga biso bandeko nanga si tu t'attaches à Jésus on besoin réponse nga pa na sambeli prière avec réponse Jésus-Christ m'a restauré en tout. Lelo on a commis la valeur comment musu ba finga nga zaki na oyabwe camarade a changé nzela Akimi pour na osenga mais lelo e comme de John oyebi ngate mais tout monde va na Kishasa obenga ngate oui nsi Yesu na baka Yesu tombo mana yo ngana kita na se tala bango wana batu o babwakela nga soyi bato babeta boya obonga susute lelo babeteli nga boye ngana kita o mérité ngana kita yo mata o mérité Yesu je suis fier nazaka fier tant na lobaka kombo na Yesu parce que je sais mutakolo alongwa kuna lobela ba fali alongwa kuna lobela ba messie moi je sais d'où je viens yaya eza capacité so botama pauvre au monde normal mais botama riche comme pauvre pour ne comment rendre au pauvre est difficile de vivre avec ça. Moi je vécu avec ça pendant 25 ans. Natala miroir te 10 ans. Nabio eza ilungi na ngati nota sous miroir te. Nga pena ça 10 ans natala miroir te. Nabio na ona otambo na ngezi ilungi na ngati mutazo ilungi na nga ozong serange ilungi na nga. Na loba na nzela nga binzambe. Nga binzambe zongi serange ilungi na nga ilungi eza na ilungi na nga eza ya ngai te. Eza ya ngate o ilungi na ngate. Nga mwasa kitoko na bebi mbala moko boende. Mais Jésus Christ abandi ko zongi seranga kitoko na âge na elongi wana mabe na zaki nango. Nazaki mwana muke melona mukolo mais azongi selingai 19 ans nanga
Gazo senge longo na zaki na ba 20 ans. Si kana bonzambe. Les rajeunissements dans Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est pourquoi Radio Parole Vie. Au commencement était la parole. Et là, sans émetteur, sans sponsor, sans nini. Ah, Nzambe na mawa. Mais batum sponsor pour finir rabatu. Voilà, merci papa Herbie, merci. Surtout à bazo combattre maman on a qui souka wana par rapport au cas makambango ya ba audio ebima kia wa ba audio ebimi il y a la première dame maman biso ma Denise Nyakero mais batumsu le ba disons des annonçants qui ba audio na c'est comme si ba tout le monde tout ba créer en gros pour nous et bah ça et ça maman te ko sala est-ce que na audio na qui place maman Denise a fingi congolais même pas qui place maman Denise ba maman congolaise ba salité to ba boy qui place maman Denise bimboko na linga ngo te on la traite des rwandaises OK ngo qui place maman Denise a fingi ba na mibali même pas qui te place comprendre que ça tricage maman na pesanga musalo e baka et après ça on a na fondation fondation Nyakero ma fondation Maman Denise après ça on musala maman pesa ba tumbongo boete maman pesa musala maman pesa ngabloko yebi ko ba kende pa kati masuli alukelo place na fondation ba descente oyaka osaka banalise na yo menga ba combattant na ba congolaise ba bengana ba sala to ba bengana ba kosela makaka ba kati masuli wana ba yokana na attaché de presse ya fondation ba kosela makam na uta poto ba bengana na likambo na yebi mutu te makolo te ona pesi na bengi mama Denise na benge mama wana OK ngana opesa na exemple ya na saka mission na lobaka ngabi mama moko ya mama ya mboka o ya munene apesa nga mbongo apesa ngai abingati na nga Dubai na otanga comme bango bakie koloba na loba na mama or kezala mama ya kimbangiste mwasi ya pasteur ya kimbangiste mutamemanga kuna nana boduga mutaliboso abenga nga pesa nga $3000 abati na nga Dubai na boya pesa nga 3000 nazo mbongo ne pa nana boduga témoin na nga mais baloba ke nga na loba na mama na opanza sang mama pesa nga mbongo te mama pia nga musala balongoli nga musala masuli kati masuli motema mabeka na miet yazo voyage akati azorba million te mieto nga kama poussière o kama mama pesa ngai na futela ana classe na futela bana na nga classe na lesa ba orphelin mama na yokela nga mawa mama Denise yokela nga babi mobali na kufa poussière wana zakle ba masuli basisa balingela nga bul ba benga na ngai eza que no so descente ezali fona kendet au moins la descente ba signaler ngate maman okende tam suna beach amoni ngata na maniki ngaka aya musala wapi aya musala wapi moto ba chaki encadrer ngai no ba kombo na yo no moto ba chaki encadrer alingi ata ko sentir ngate lokwa pe mama zara na elikolo yeba ndeni amona kaka no na yaka tso ba mama mokomisa no bia omela ba drogue na yazo panzo sango kuna yo kabeli mbongo ebele na bia solo na oyebi na fanda na fondation Pisha masuli kati masuli na fanda na fondation na Joel Boyo kande na loba na banzambe okundela ngai na loba mama Denise za bénédiction na nga zamba obundela nga kati masuli nzamba bundeli ngai na baiba obenga na bino bomoni bosambwisi mama na kende na pasi na motema Pisha faya yebi so na zonga kishasa na bina na visa na nga 3 ans nde ba foot ne na okene na nga fondation ne pe na komi na nga bien boye et déséquilibre ngai eloko de déséquilibre nga kati masuli et déséquilibre menga na Belgique ba pesi ngai na attaquer yo s'il te plaît pesa un papier ba pesi ngai kati masuli na attaquer ba pesi nga vina yo na boy ko attaquer pour na boya mama Denise na tala kala bitsa pa obundela ngai mais oyebe loko sala ngai na fondation. Oh là là, un peu pitié. Nalobali kamwana na pasi na motema. Mbongwana ne badale sabana ngaka muke ngala badazwa. Mais kati masuli o combatanga ti mama bengani ngai. Na sala elote. So na songa kishasa quelque part pe na songa na bina na mbongo na ba futanga na fondation na samusana ndepe na epoto na sobi babilamba na nga Pisha na bina o bana musana nga bien na sana nga pona mboka. So na nga na besoin na ya fallait aza na concert na futa na nga ticket na ye na okangsa mbongo na mama Pisha
Pisha bavansanga boye na salle de réunion ba ba makam na yebi te na se défendre na okokate pisha na miyoka mawa na bimo emotion na salie nini meta na telemi na bikaka masuli nzamba obundela nga na nzamba mabana bitike nzamba obundela ngai ozomona mabebi ne bo sabat na mboka wana mais lelo ka mutu ngo bo sambwisi kabino nzamba limbisa bino madeni apesa batu mbongo te apesa batu musala abongisi bato ebele kopesa bato ba misala azamu ta caméra te mwasi wana nga mama pesa nga musa to kenda conférence 2 jours deuxième jour na kenda pemena maman sola nanga lokwa ayebinga abi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi nga maman donne pesa nga musala ta na fondation abi va voir Kati Masuli maman ya mboka na biso abi misata de bomba ata $1000 apesa nga te ma pesa ngai ko alakisa nga ko péché salaire wana ya sunganga na modèle moko ezalaka te pisha tu mona na internet tana kote ya changer ba pesa nga mbongo te musala pisha salaire wana sunganga pisha na changer ndaku na moi salaire na ngana na bandai kozwa wana stabilité bana changer ni to se to appartement ya ofanda to longo place on ofanda ndaku mai na zu place ofanda bien na komi ko vivre bien mais Kati Masuli abundi sanga ti babenga na ngai ti babenga na nga pisha quand ça na uti poto ba benga ninga na fondation na zangi ici et pas fallait que zongi ya ngo monita ngo ene façon na komi déséquilibre ngo na telinga na Kishasa nani opesa ngai OK na content na musala na nga na binza mapambolinga pesinga musande na okende bunga kuna na fanga na kena ngotika na makamo internet na sa na ba descente ya fondation na sa na ba analyse malamu na ba njora kene ko sala émission kene ko loba apandi sango kuna ba yokani njora ba futa ye mama ba futa ye pota alo makamba banga na lobi nga na pandisa nga na fa na kisa bana nga ko ba iteke no nga na sala na fondation e bon no kebete na njora li solo ndeni eloko bana na nga na ndaku ba yebite mobali na ngai kaka na nga mutu to yebaki nde mobali na nga so na zate mobali na nga okenda zui salaire enveloppe on do pesanga na moi prime na nga na Kati ne Kati Masuli okena mutema ba benga na nga nzamba registre tozwa mal omonie banda ba présidente ko ya mama Congo tango finga maman Denise mama Congo pisha ozaka intellectuel otanga classe bana Kishasa na ebi mona kasa vubu pisha na sengi mama Congo débat politique mama Congo na sengi mama Congo débat politique bino so boyoka mama Congo ya na plateau biso mbato sa débat politique ngama nike na sengi na D6 combattante yo combattante nga na ka D6 na ilo te to sa débat politique biso mbale ba pone absolu so bolingi pisha te ba pone absolu journaliste makasi ngana yo na plateau débat politique mama Congo c'est le seul défi que je peux te lancer yo mama Congo na basi nyo so président Congo muta équipe maman Denise na mayela ate botanga nani mama CC villageoise mama Bobila Dawa villageoise c'est injurté c'est pas ça que tu villageoise c'est injurté non écoute je peux pas insulter ngadiaya ngana mvuluzi nga biso finga ba konza mboka na biso te parce que bangunza mutu bachaka bango na bisi ozo comprendre na lobby villageoise na neke basa basio ba koko na nga mwasi hauta mboka bakoko na so ba mboka pour bato beba comment kanisa on dit allo c'est injurté non eza basio ba uta mboka basi mibalo ba uta na bango mboka ozo comprendre bakoko na nga mwasi azaki monitrice ba uta mboka ozo comprendre même maman Denise a uta pe Goma mboka mais atanga classe na tanga so na basi ya Congo maman CC atanga classe neti na geote maman Bobila da atanga classe neti maman na geote maman Olive atanga classe neti maman Denise te na intelligence ya bik na fei première dame ya liboso ya Congo o az intelligence maman Denise na geote c'est cette femme oyebango peut-être open to solo là puis c'est aussi pas polémique pas open na fandi manique moi na John n'est pas na solo na sango na bo solo na décortiquer comme mama Congo na on a débat politique to lobela Congo avec ses failles ses qualités on va parler de quai de Congo et on va parler pas de Congo l'histoire congolaise pour ça combattre il faut une histoire ya mboka
Mama Congo na lancé na fingoté. Parce que si on parle dans des injures, dans des insultes, dans polémique, ba valeur est banati. Mama Congo na sengyo un débat politique, on va parler de Congo. Histoire ya Congo vrai. Histoire ya Congo. Que de Congo surtout. Que de Congo surtout. Pas des injures. Pas des injures. Ngana sengyo ka Mama Congo ba tchabiso mi balé débat ouverte et ça la téléphone ouverte. Ngana yoto sur la Congo. Arrêtez d'insulter les gens. Ngana ye poto awa. Combien de combattants oba fouti ngambongo tena attaquer gouvernement en place. Fouti mbongo. Père, ba fouti ba futa ba tout. Ba futa ba to ba finga, ba déstabiliser pouvoir, éviter. Pouvoir en place éviter. Ah bon? Vous comprenez? Ngana kimi mboka na ba raison nga ona yebi. Na lobango arati. Ndi na fandi na ba raison nga ona. Mutu nyosa mona ndi ba ridiculisanga. Parce que presque tous les missions congolais sont des politiciens. Mais quand vous avez ça, mais cette femme, on va se détruire les lots. Azu ba solution picha na biso na mboka wana. Ya opesa te ma pesi yo vie. O lobi atazate, o se retrouver. Pouvoir ça la ka 50. Et bon après 50 ans on zate. Na mutu ako pesa nga 20 000 lelo. Est-ce que l'enfant a 5 ans? Et si la terre, ok, soit Moussa n'a pas fondation na vanda inango, n'a pas vanda envie mobimba. Tu es hein? C'est ça. Muta malama sakabo. Maman wana boso mona. Cette femme, oh ya azana pichanga na kanga. Et ça m'a été. Maman président okangani photo selfie. Téléphone est cause na bombe, et cause atana iloko moko boy. Un frère rouge moko pas na bomi et misu. Mais andima non, botika aosa ba garde du corps baboya mama batali téléphone nga bibotika aosa lelo te azane lote asengi photo nazalaka akanga kananga moi si moko ayana bandi ba moniki bat ba ebele ni mama kota na chipa kenda. Quelle humilité. Deuxième jour na dîner on na bat garde ba opousa habiter aya. Quel humilié na yoka esengo moi si on appelle ça esengo ya vie na ngai ala kisangai ke non za espoir lobi na za bien mutala kisanga ke lobi na za boye accueil na kaka sourire na wana no apesa nga espoir ngabia suna tiki ba makambo ya ona koma ko sambela pona addiction na biloko zo kanga ngai zeloko des opportunités mais l'eau moins limité vie na yo. Mais pourquoi? Tu en regrettes aussi? Pourquoi? Et là, on a regretté, hein? Pourquoi on a combattu bien? Maman Olive lelo basolo bakuma oli kabilo basolo la lelo. Elo ni basali kabila tina mboka na biso. Elo ni basali kabila. Telo bakuma oli la kabila zonga. Ah, Congolais, hein? C'est si qu'on a vu mutu oya suki saka mala ko pesa ba tu chance te mutu asuki saka mutu asuki saka alinga ko combattre travail muninga e koma na suka te mutu ana mutu mabe bato bazongisa bato na bakase de départ bolinga bozongisa so facha abongisi banzela olebo tika ye asilisa obani bozongisa biso na case de départ nde bozongisa biso na kabila te mbalo esimba te mbalo esima te toke na ngobongo bosala onyo so bolingi na bato bo triquer voya mama na bato eza lokuta eza ya soto ki place mama dénigrer bato Congo te to ki place mama dénigrer ki chassa te mais eza na ba voix so ebima obe bato ba dénigrer ki chassa première dame ma fingi ki chassa fingi pe bazayoas a fingi pe bato Congo a fingi basi ya Congo pe ezali mais to Olanda wana te mwasi wana aza mwasi oyo boye ba spirituellement bato bo sa ba je ou même na bino basio ba voir la mesa ba voice ba ngunza ba opinion bino bisimbi ba opinion bino makasi na mboka kimbang ba sakana na muto ba ngunza ba pesi pouvoir te po vanda wana bisimbi bandima ki ba longo bandimiye so te pona ba bomé facile oye ba ke kala mabuto anga sala mariage na mwasi moko akufa misu na kati église oye ba ngo ba remplacer maman Bobidada. Et maman Bobila da ba remplacer mère 150 mutanga zwanini mais bangunza baboya mère 150 akufa misu veille ya mariage akufa misu neto sa mariage lo beaucoup misu lelo ta bangunza ya mboka na ya jeté mboka na biso no mona kana mboka na biso na bilima ya ba bilima ba mengu ba grand bilima
Mais moi si wana ti afanda tambola na tapis rouge, moi si wana Denis Niaké rouge. Yaya po ba ndima ye, po mabele na biso ndima ye. Ngana betio lisolo ya mer 150. Moi si o mobutu alinga bala na veille après maman cessé na veille ya mariage akufa miso. Ya ba remplacer maman Bobila da. Siko botika motema mabe Kongo kende liboso ko bande ko na ngato tika motema mabe Kongo kende liboso. Tozozonga kasi. Patriote solo lingambo kana ko le camion so de baloba toute autorité vient de dire. Tozozonga kaka si manzambe. Afrique d'ici les obunda apartheid biso sera na indépendance. Batuni baba Camerounais baso luka biso sera na indépendance. Tozo indépendance na 1960 mais lelo to na zéro likolo congolais motema mabe. Tozozonga kasi matoyo kamboka mawa. Bongo lisolo ya 350,000 € beta matongo midi pourquoi awa wa manik de John di Kambongo pe boni. Ndenge to fandi boye pisha soki na ye pa na yo na bio za na fondation na bi pisha pesa nga mbongo na kende ko aider na fondation nga aider bato. Yo tanke oyebi ke mbongo na esunga oboya ko pesa. Est-ce que maman Denis Niaké repo azwa mbongo apesa mutu fa zwa kana kesa l'État? To maman Denise Niaké ou pas ça la affaire na makambo nyonso ya ça na fondation on a combien de dons au maman Zwaka? Est-ce que maman Denise pas ça li sa mutu face à mbongo kana kesa l'État congolais? Ah Congo non yesa ni loté asane loté non yé pas mbongo pas ça li sabato to maman Denise pas son avion à combien de dons au maman Zwaka, combien de cadeaux à Zwaka à sa première dame, combien de cadeaux à Zwaka? Donc pour assomber avion, il faut y avoir à l'État congolais. Congolais, immaturité de l'esprit, immaturité de réflexion, il faut botika. On va vendre ça na misala. Ndenga sombi voiture, on a yibika. Ti. À sa première dame, à ba cadeau, ba première dame, moussou so ba cadeau, ya ba te belé. On va somba tine ya keka ba cadeau. 350 000 tam c'est ça mbongo. Tam soutien mbongo na ya ba cadeau na ye. Fondation ne kotisaka combien de dons? Combien de bateaux y a ça? Aïba na kesa l'État. A tebotika ko. Donc ya sana sa nene loté. Première dame on a tapis rouge et puis ya mboka nini? Première dame ya Congo. Et puis première dame ya Mayele. Aïbe sola ki chinois. Aloba 10 langues. Ah ya. Boutika ko, boutika na mutu na bino so mutafandi place ka bazo yiba. Bazo iso batie yo po yiba. So batie ya na bino o yiba. Pona nini toza focus ba onde na biso saka ke bazo yiba teke muto osabo la muso apesa imbongo na aiba ke baza ko aider omoni ke muto yake ni muto ayake yibe za Sandra de moyibi yo so mona mutaninga di a justifier moyibi na ye apakola ngo muto asaki bolamu muto abimisi mbongo po aider o ba pesa ki ba église mais yo de Sandra moyibi tu es une femme voleuse yo na mobali na yo botia mama na katite. Les sous maman capable de faire mbongo pour boya qui na idée à ko aider pas bi a aider pour passer à la fondation. Non. Ya totanga na biso classe na sana a politique mais on est comme na nini même moi na 5 ans ko traiter li kambo yo. Ba expliquer kaka. Maman pesa ki parce que ebe kezo qui ne ko aider quelque part. A pesa ki pour qui ne ko beta na nzango te. Yende mutaz eza muto yo a oboma yo. Tanga yo obomo. Ya yebika yo oboma pisha. Mais puis j'ai habité que baoye obomaye yenda qui ko escroquer maman azo sepe la paix une femme voleuse moyibi oye ko s'infiltrer na kati ya ba combattante pour osane tu as combattant pour lukande ni ozo moyibi et puis na voice no zo senga maman pardon ayebi ça pas senga pardon pas papa mais ozo beta te le poste qui mo moyibi Sandra o moyibi moni ke biso to lekina biso bino bo ba moyibi Yaya, osana mbonga kimbango elote. Moni mbonga kimbango so yibi kinya, osana elote. O se procurer nde ba makama. Ya wana mbonga bisimbi. Wana mbongo ya bisimbi, mbonga makila, ya ba koko na biso. Makila ya ba koko na biso ya ba mama nzinga, ba mama mafuta, ya ba kipamfita ba tumba bango na frontière yema. Yaya, eza mbongo ya ba rwanzinga nkufu balia ngo mabodelo wana te. Sandra, o mona makambo ya na vina yo. Toza awa. Quand on a date makambo ezo sala Sandra mbongo wana yebi 350 000 merci beaucoup yo humilier maman sala ekabolamu non maman Denise a sa victime ya bonté victime ya bolamu et puis nazo sala live mponga so ba manikezo yaya na fana na kishasa pesa anga musala pona sele bolamu na baxelo te apesa anga musa de permettre que non moi nanga anatia tang ba classe bomoni azu diplôme wana ezaka mbongo wana na bana ko boma na futa ba classe bana nde na bana nanga na position to koma nango
Vous pensez tout que non, si quelqu'un dit la vérité, son moutou, tout le monde est là pour se faire payer pour ça, likambu. Non! Non! Pour la bino justice normale et la kate. Bah, maman, quand on est ba futa bangout. Bisote? Nga la randa tata ma sina na potot. Nga ba musicien, so na besoin mon okepa likundi protège na osenga. Ba mesa na opesa so ba mbongo. Bubuli yondela. Na okende et pas ya Roger Sunga. Papa français kende zonga. Hein? Na okende pas ya Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte. Mais oui. Patience mukende azana de longues jambes. Si kabalo azali ya goreti lu voice kutu silva diasona makoloba kutu te. Tubola mute mai kalamba ya nasinabi ngapi na sala mabe. Poni ya salami boy na silika makasi ba vie nanga. Na yana ba futi. Pourquoi vous êtes toujours là? Pourquoi paquet wa piango na osenga boss ya ba osenga ba Mervin ba osenga ba cagnotte na ba TikTok. Nga na osenga cagnotte na ana atanga université. Nazana ngote nani mama Majabu mama nani na babe ankele oba yembela héritier yembela Bernadette Masengu. Bernadette Masengu nana besoin mbongo anatanga université bazan tatate bosunga ngati likambo nini ko nga ya ba choisi matata bazawa nga na senga mbongo na internet na pe ya bokanyote Soule Kauka son excellence pas sous soi zawa na ya kutu donc Soule Kauka kute bandi lelo te lobite nani oyo Abeda Chou patron bogos na atana yake na aéroport atangela ngambo ba kabeli nga na aéroport na miso agoga Congolais botika donc pona loba bolamu ya mboka nanga pona loba ke bato ba osama be il faut ba futa nga te nga bongo te nga ba futa nga te nga za boya mutu te nga loba sono nga so likambo ya juste nga kata makam na juste so muto osama ba to pesa nga ni osama be état des droits na toi na mboka état des droits. Voilà. Merci beaucoup Manik de John. En tout cas, conseil Sali Kaka, maman longola bango nyonso senga discernement ya Nzambe que le Saint-Esprit te conduise maman. Na ebike ozana bon Nzambe makasi po oyo mukonga na kanga no photo o na santa na nzoto nanga. So na lobina lo bango aba so futinga ba million. Mais Nzamba yebi. O na santa na ndenge vi nange tambola. Ozana eloko Nzambe makasi yango mona mboko ba combattre yo. Mboko balingaka bandoki. So mon ba combattre aussi kozana eloko Nzambe. Eza na TikTok, eza na YouTube, eza na TV, so mon ba combattre yo kaka. C'est koza élu. Mboko so za ka nchor bo fanda pepele. Merci beaucoup Manik de John pour ton intervention. Donc voilà, et puis Patrick Maloavengi Global Express na pêché sous Bambote. Bienvenue à Moto Moko bien t'as dit R9 depuis Dallas. Désolé l'agence assure des frais. Voilà to Kotanabiso. Ah ça Mireille Lambert de Paris, maman pasteur na pêché Bambote. Mireille Lambert de Paris hein. To pêché puis Bambote et Mireille Okito Motema Junior Okito. Ya non c'est mec na Junior non ya Belgique ko pesa nga pêché chemise à Versace mbaloto na zo chemise à ata ya kalame. Le quoi il y a eu ça original ngapena lata na sama talana. Voilà, merci beaucoup Manik de John. Mais sinon on a lingara tout tika to ya mka na internet on pour na internet lelo bino mingi eza basi boyo kisi vraiment surtout ba maman bino basi boza ba maman na biso bino bobo tara biso mais bo sala soni na internet na ba TikTok ma finga ekezongi yango na lokola yo pozali maman Manik de John ni okolo ba tout monde papa na biso bo semba lobi trop c'est trop bientôt là vraiment il faut peka ba frapper soit ba kanga TikTok ango OK TikTok ezaki pe place à bien bande comme sou ba luka mbongo na TikTok ezo aider bango ba teka biloko mais le TikTok est comme place ba bazo laksa donc ma finga qui est impolitesse na bango ba dignité na bango nyonso na TikTok base ya TikTok te eza base ata ba chiba longo li TikTok ba lo ba kaka YouTube ba ndeko lo ba pe na YouTube ba publier mitaka na bango pe na YouTube on se comprend eza base oui eza base et puis spiritualité bato wana ba so na TikTok bato ba pesa bango mutu makasi o ba otala bango ba otindela bango ba cadeau ponga pa mutu so na kota loté na tala na lekisaka papa na fenêtre na fêter livre. Je salue les rois Mpama toujours les rois Tchala na Pesio Bambote hein le mari de la reine na Pesio Bambote.
Vous comprenez? Parce que mutu penda ofandi ozo sa live mwana mwasi o matisima ko likolo bandia ngobori. OK. Na loi na biso déjà bane Kongo ya mabe. Mama mukolo lokwa Chantal Bola. Azo bina. Ana mutu fu ba bina. Magali Kongolo. Boluka kanini ba mama oyo. Boluka nini. Bozo finga na ba défaut mais lobi bo solo là. Bo sengani pardon. Ba di bo sote ba sala ba finga na ba mesana bongo. Ngana est-ce qu'on comprend dango eza sorcellerie. Ce sont des femmes qui sont en train de distraire d'autres femmes, les femmes qui ont des ambitions. So landi bango. Taka ba bani on a début de l'année. Est-ce que na début de l'année peut pas se comporter? Il faut battre ça la bilan année 2024 na journée na poti nini na gagner nini to kotimbula voilà, on s'appelle voilà. Donc sans ambition, baza sans projet. Soka Monica Kazuinda kwa tie couleur asombi kiti aye soit asomba kiti à 1000 aye asombi à 12000 oh kuna ba pesi bana crédit soki ya nini aye na dossier abi ba pesi lobby to ya se retrouver ezaki nango lokuta ki bonzambe za na nzote ba distraire bana na nzambe ta mwana nzambe ozo tala bango ozo se distraire ole otanga bible ole osambela pona début de l'année nzambe a effacé ba yini liboso na yo ole nzambe a effacé ba tamabe na famille na yo ole nzamba protéger yo ole senga bolamo nzambe senga protection ya nzambe yozo kota na distraction wana bazali ba adeptes ya diable pona distraction bolanda bangote pona début de l'année maman nyo savanda kana mawolongo na se pona obatela bana alors bango ba yebi place ba s'appuyer. Alors ba distraire bato o baba na nzambe po biso lo sambo nde mopanga o kanga jeune erni babanda live 23h 4h du matin o aba prière tanini o bamba fuka mako senga nzambe pour avant là il faut sambe na 4 il faut sambe na tonga il faut sambe là babi veiller et prier sans cesse parce que il est là il est en train d'éroder chercher qui dévorer. Siko bango a ça la live 5h du temps azana TikTok ko finga ba insanité ko finga o senga protection nzambe erni pona mboka mais so ayokili kama mboka mama Kongo ayeko fanda ba aigri so ayokili kama mboka ayeko fanda aolo ba on dirait azwakata temps ya sambela ta notre père pona mboka wana. C'est pitié. C'est la femme qui bâtit la maison, c'est la femme qui construit la nation. Beaucoup de gens qui vont aussi comporter. Si tu disais 10 femmes, Sony, bazoko s'intégrer. Oh, on a bi ngana oyana dicté. Yo pays illettré, mikolo ya ba illettré. Bo ça bana devant nini. Bakoko papi awenze tozokende wapi na makambo tozokende wapi papa yo mtoka ngai bat bandoko kanga ngandoki obani te atanga buzoba na te ngana ndoki te ngana leki bandoki na pouvoir ngaku kindoki se pesika pe na ndona ngai na sa ndona ko tsanga na raya bandoki te ngana ndona pe na mvuluzi na misu 4 3 te bandoki bazana misu 3 ngai na misu 4. J'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui mbangu le bangunza na anango manigati ngate ngate ete asatanga inga déjà kotanga komo na ngate ngana nzela oyo le kaka on se comprendre kotanga na distraction na buzoba te ya bandoki na bozana TikTok bando yo somona na sala yo somona nga sa live ata 1 heure du temps na sala nguti na sala ata le 1 heure na sala te na kokate na pas faire ça l'émission 1 heure du temps live na kokate o bébé samutu o sango poani mais si il a dit ba la mer du nord yem sa bango nanu ngai ata sorcerer consciente na ngote biso to na kindoki obong sa mboka ngana mama ya mboka nanga na mama mai na mama ya mopepe na mama ya moto na mama ya zamba je suis les 4 forces qui régissent l'univers et puis je sais ce que je suis na yebi nani naza ko tshanga na babuzoba tina linga au moins 2025 na lingi buzoba anate mboka nanga za besoin nanga na ye ana ye otanga
bato nyonso ba onyokolanga na ye na okena bango na dialogue na bonzambe mais na ye pa mundele abombanga pona tanga isusu pona kata classe kokotsa na babuzoba ba Mervine ba Karine Mokonte kokotsa je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Arrête vraiment s'il te plaît. Au moins que le bien bato so era le bien mais era comme na tona era le bimisa manike na buzoba bimisa nga penza. J'ai déjà passé cette époque. Et ces jeux-là, je l'ai déjà passé, je l'ai déjà fait. Et je me suis passé en ça. Attention. So bo luka, ba buzz, bo luka, bo yeba na po tanga ba kombo na bino. Ngana za tanga su kombo mutu. Moi vous me faites pitié. Pitié vraiment. Na yo mo na bino ni bo ba toko ngane na bien. Bino ni bo mela ba drogue nga melati. Bo se comporter pena le quoi ba toxico. Les gens perdus. Or que bateau ba okumba Congo, lobi ba temisa Congo. Bo pensera que no toke na analyse ba ba Camerounais ba chepe biso. To ça analyse to gagner bango. Bino ba Karine Bokanza ngote No bo na bino kana buzoba ba bengso obi danger ba bengso pena concours à analyse. Manik de John ba tchenga pena Emma Louis. Ya no nyate mabe. No nyate mabe. Ba tchenga na koko Emily. Ya to mona okulu na conférence. Bino kanza okile ba conférence on a pour na match drapeau Congo. Mais sinon, ce conseil par rapport. Conseil, non, ça va encore, ils remettent leurs pieds sur terre. Picha, qu'ils remettent leurs pieds sur terre. C'est ça. Mais sinon, les remarques, les pélélo, les Camboya, Karine Mokonzo, on a autour monae, autour les carapés, autour ça sortie médiatique nae par rapport à les Camboya, ça là qui m'a nous pendant kio, ne j'avais le bas, Karine Bimana et dingue moutona ngenge, à lobby pélélo yo, batum sous temps sous baron on a dingue, on peut baron ni kachiri à Congo, so ils arrivent à kachiri à il y a international là bas niveau, il y a Europe mais à l'inga qui passe à la moutoumounen mais malgré à lobby qui est atikala jamais ko bimana awanga na lelo pa kufi awanga na lelo pa kufi karini awanga na di lelo awanga na makangu pa kufi wa biso nde temps papa mwana nga suka kufa ki bo mati papa toma kufi bo mona ta toma ngote mbubela mwana nga yo siko oya yo kufi awanga na edingo mbali na edingo mbali na lila lobi a cœur ouvert aza vie na edingo mbali na bando ya nanda kuna lingwala ya ba conférence na itu mobali na ye ya kenda penda ye na mosa edingo ba yoka na te to za to tuna pona ka mosa edingo lingo répondre te po a ku faire mobali ye penda wala na nom mais mosa edingo so tunya kare mokonzo bana linga kete mbanda nanga ba swana ba voice ezali edingo mobali na ye ma voice eza edingo mobali bo ba voice mais edingo mobali na ye ba nzo iboluke na ba voice ya edi si ekiri singa soutien bolukelanga ba voice ya edi na Karine na bike bozon quelque part bo tindelanga vrai jusqu'à lobela na pesio bambote metisa mulai na pesi mbote na nanu basende na pesi bambote magi manzala na pesio pe bambote belé Jonathan Kadima mwana mama Kofi Olomide avertissement parce que a bien ko traiter bon tendenga traiter a bingi fille donc c'est pile na ngote abiso qui continue ezamabe bimisaka ba video nde basala ba ngombale c'est bon osani leo ni apesa ko bimisaka ba video nde basala ba ngombale apesa ka chaîne na mbetu leo ni obimisele ba video kasi bimisaka ba video nde basala ba ngombale na hotel yo monongo tout le monde dia bakanga ba chaîne et pas quadra chaîne ka chaîne on paye pas lati il embanga pe na rosomba yo te chaîne wana eza ya quadra ti le eza pas quadra ba katari na so po sindia telemela bango chéri na it ya bon bo sani chéri na yo on boya on boya hippodrome on va na hippodrome te ko na hippodrome te ko ba voice ya hippodrome eza chika bato babeta hippodrome Nikolo kombo na hippodrome Nikalia mtu so comme tout na yo ko se kulia mtu mabeda même sur on va na hippodrome ko wanga nete ko wanga na ete ngai moko na mona yo na ndako na lingwala yo tika yo bo uti makembese aye ko déposer yo ongo wanga ne te ko wanga na vete ko ba mama ongo wanga na epa nanga nga moko bo pesa ni biza munoko nga moko bo sa ficha kana bango soke yindi bo wanga ni bango mama nanga mukoni na wanga na R9
nayebi te ata komi liboma na otika lowanga nete na wanga nete nonga ni point mutu olongola bilamba mutaleka na tefa bingam na longola ke caleçon ayokisanga mpe soni fidèle jusqu'à la mort. Mais na répondre en tant que moi si na protéger bana na protéger pays yo mona te banda sala émission pardon mona ke sous mona ke sous na TV te na yé moko conscience na sala alinga te parce que évidemment Mobali nanga c'est un grand homme dans un petit corps. Un grand homme dans un petit corps, le roi. L'âge ne fait pas l'homme. L'âge ne fait pas l'homme. Un grand homme dans un petit corps. Mobali opena kota akota pe bois ba pe na voiture atangi 7000 asumeli nga catch. Après le bité na ngi loko zo tambo okomo tambo la mi allez prince zo angwe komi ayo. Vous comprenez? Parents responsables. Oh, puis on prend sa quota. Maman, yo le côté yo le café, ba kutu ba soli, ba ngabo sola ni bombo bombo manga. Bombo manga. Bilombali bombo manga. Relation. Voilà. Vous comprenez? To so na pena bonne si Jonathan betinga Jonathan bi kokot saka azavie kokot sanga maka yo pe tika kolubana. Non, au senti pe que non un jeune mais bana no ba respecter pour maman maman c'est impoli à respect ya comme ça azo éduquer ne maman abiso. Si le maman bon pas comme boy. Mutu na tana une problème nini yaya. Non, que humilié était. Non, humilié point. Voilà, Mani de John, la reine de l'internet. Ah, Gaskazi, loko e nyoko libiso mabe. Voilà, technique ils a toujours na ba caprice nango le loyo to moni matanga ya pasiko se oyo et zongi déjà na Kinshasa. Bah organiser matanga à famille l'artiste et musicien aussi Fally Ipupa azala ki wana na ba ninga mususu ba betanae malgré il y avait aussi les absences il y a ba collègue mususu il y a quartier la ya motema mabe ya motema mabe ya ba ekima to boye ngoti o po Fally à louer salle o ya dona pour boza na problème na Fally bino quartier latin ezaki orchestre mo boye non lo bate sona lobby papa na nakena mama lembe poko na linga na loba bombe tambo piki bamsu ba si pela kité parce que ndeti Suzuki luzubo abiba ndo pekisa bango ba kende ko tala passe ko sinon hôpital ndenge Fally mutayaki na bango comme bango baloba na bango nde baboyi ko fréquenter passe ko c'est pour Fally ayaki na ye Suzuki Fally penda autiki ba tourner na ye atisali communiquer na pexi ba yota passer ko ça tika la kit Fally akende Kinshasa achaki en point garde ni achaki policier ni achaki na po butika lokutako busi respectable wa mikolo te bo mi bali na biso basi to komba koko bongo bino mikolo na biso bansoto na mike wana ngwana ndo Suzuki tika biloko wana ko obike subozaki pena ba mission orchestre msusu nangana dabani bino mais le quoi pena boy makamba dabani ngapa na hôtel évolution mboka mais jalousie bozana pour na Fally nzamba ofuta bino gomonyango lokwa eza jalousie ko basana jaloux a Fally ba te Fally sa bangoni na baba linga ka Fally nda baba linga Fally ndenga koma Fally ndengwana donc ata babenge erni une fois ya kaka donc ata asasi le asasi be asasi mama le azaki wana point ni bino boya quitter parce que boza ba complexer nano c'est le complexe baba complexer makasi na Fally mais nzambe liwa ezanzeta mbila etela na mboka nyos on comprendre et etela pe côté na bino ma famille na bino ba lukaka Fally asunga merci na dudu adu la paix azongi ba sincère condoléance pe na vie sosar nyoka longo ouais ba sincère condoléance ya dudu pe vena ngati yo lingi molandi maba kwa omaga que son âme repose en paix, que la terre dans un certain soit douce et légère. Voilà, donc c'est Batobé Bakoufi. On va précipiter que ça, mais on a beauté un NFT. Photo botat. Ah? Oui. Non, bota. Oui, non, bota. Oui. Non, bota. Même ba nanga ba yebike na bota.
Bébé R9. L'imbattable. Ndoïna. Mais là, nangana sautant au menazongi kaka. Batu ba sepela ba fali pour pas mo interpréter vocal ya ba ndonga. Venez. Kasi po comprendre que nongana bino to ande monter. Bien. Venez. On perd ba petit. Perd ba petit. Perd ba petit raté côté pour perd ba petit. Mais na habité maniqué to comme na biso kokenda na suka régie peso ko signaler biso na habité une dernière mono ekozani par rapport à émission Congolais longola attitude ya négatif na mutu tous à la plus positif et ça bien et peso makalate chéri Coco maître Raïs Crisco le voit déjà il y a peso bambote fire basket chango basket gi basket héritier basket picha peso bambote grâce quasi toujours na pesi Joli Mayala Betty Moulanga bambote belé na bino bandalunga ne tombera jamais donc bomoko bandal na pesi bino bambote ebelé Louise ainsi que les meilleurs de Bruxelles Papi Kelly maître toxique Nyama Solo na pesi pe bambote maître toxique Nyama Solo pesi bambote belé bambote ebelé 6 kaka di maman na réponse maman na pilke maman na Léonard ya yo yangwana la belle kanyeba na linga ko mingi yo yebikaka petit na ngai Neline Sangu ma copine. Donc, Verouche Kaloubé la métisse Moulaï. Ouais, mais toko zang ça peut être kolobé la nini déjà événement au toto c'est la awa ya roga déjà le 1er février et puis na ya Wiranson le 15 février. Nanga botama le 2 février donc anniversaire ya R9. R9 la ndri bisi di ndoye mo condition ya roga na fête anniversaire. Ozala au fêter mba moko et puis Patrick Mubenga Tshisekedi donc na pesio bambote ebelé donc le 15 février Wiranson Arena Grand Paris. Donc, bonne chance, maman, et puis le 14 février, tout ça, on a pas ya. Franck pour toute soirée, voilà. Spécial Saint-Valentin, buffet à volonté et musique et Robeta, on a live. Donc, Balobi, Eza, couple, 40 €, il n'y a pas beaucoup, Singleton, 25 €. Voilà. Restaurant FM chez Franck Poutou. Voilà. 68 riz Émile Zola à Bézon. Donc voilà. 68 riz Émile Zola à Bézon. Boye Imala Mounabino Tadier 9. Donc Boya Bo fêter Saint-Valentin Bo Bémisa. Ma mère, père, mais ma mère. Donc voilà. Torozala wana biso nyonso. Bobo Messano chez Franck Poutou. Chez Son Zembele Voima. Chiquito Papa Paradis Kennedy Chiquito. Patrick Malouafengi Global Express, Paul Momba Papa Social, Lobo Pesaga, Baka Tarate, Héritier Basket, Chango Basket, Guy Basket, des continents, Aza déjà, Awa, Luki Passport, Babile sponsor officiel, Luki Passport, et puis Patience Mukendi, des longues jambes, Yapeme, Mamina Kalume, Mapesio Bambo Tebe, la Djinganga, et puis encore Juvenal Manunga, Mapesio Bambo Te, NL, Lelo Mabou Mabambote Belé na yo Patrick Tshisekedi na PCOP Bambote honorable Edi Yeli honorable voté Kitoka le courtois papi à Wenze Bambote na bino yangwana merci na balinga Pichanki m'appelle ba suggestion barema que ça la biso bien donc voilà ya Willy Mouchen le seul et l'unique le véritable code Alibo la Mokonza Dijan Guilhem Voutou Patak Tokutani Bongo na Mbalasima bye bye merci grâce Kazi.